yango ndembwa musuni kitoko eloba baluba awa na mbushima eza na impact na ndenge ya kusakala te. Toujours na cadre ya kala inga nkala technique jeune oyo nde asala mama na restaurant awa alambaka yango kitoko abanaka nani kotumba yango après ya kati ba grande partie basukoli yango très bien batie misi mbeli po ifo ezala na minu po ekata yango kitoko. Chibela yango ndembwa musuni kitoko eloba baluba awa na mbushima eza na impact na ndenge ya kusakala te. Toujours na cadre ya kala inga nkala technique jeune oyo nde asala mama na restaurant awa alambaka yango kitoko abanaka nani kotumba yango après ya kati ba grande partie basukoli yango très bien batie misi mbeli po ifo ezala na minu po ekata yango kitoko après bakati yango nyonso batie yango na kati ya minu bapelisi bakoni batuti pilipili très bien basopi yango na kati na bepisi nyonso de façon que ebela kitoko après ebandi kotoka. Kasi na pembeni oyo pe atelemi azotala ndenge bazosasa moninga na ye pokala mingi te ye pe bakosase kaka boye akolia maloko la vo kieba kuna na pembeni bukula bwanseke ezozela yango poso ke kiti seben oyo kobetama awa pardon misapi ekoki kokata na yo achaka asalaka biloko na ye bien azocha abonisaka bien musala na ye ayebi kaka mpona veni yinga en face ya papa wetrafa kota ya shit kateli kati bakulumba bachikota moko boye bachie na kati wana bamungwa bapilipili na biloko moko boye asangisaka kaka wana chaka ndema eza ya koteka musunya moko boye 500 francs 200 francs 150 300 yango nyonso nde azoteka na baprix nyonso kobandaka na 7 likolo eza na elengi pe akolia bien soki olia yango eza na goût moko kitoko esalaka ata 30 minutes te puisque na elengi yango soki olieka musunya wana omeki musunya ezopesaka goût po sumba ata ya 1000 francs 3000 francs. Tala mbwa esi ekoma bilei oyo mutu nyonso na Kasai yaliaka soki oleki bakoto oyo olia yango te antukoza no muluba te po eza na impact na ndenge ya kosakana te kasi bokeba po ekota nango déjà partout. En tout cas tibelabela eyokani ya sol chitunga kitoko. Tu dis ton pain, moi, belle. Tu dis ton pain. Tu dis ton pain, ballon ton pain pour nous. Voilà le point. Nous le connaissons, mon cher. Nous sommes quoi? Une autre photo, s'il vous plaît. Ça, c'est notre cassin perdu. Oh, pour Nazela Kaye. Par voter au thé. Ça.
Pour quelle raison on ne va pas voter? On ne le votera pas, pourquoi? Tu sais, nous, on n'aime pas les Kasséens qui attaquent le président. Les autres peuvent nous attaquer. C'est normal. Mais on est dans un pays. Non, ils ne peuvent pas. C'est comme ça, c'est la loi. Nous-mêmes, quelle loi? Les Kasséens, nous sommes les dictateurs chez nous. Donc, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ou même c'est la Kassai, son réputation. Non, c'est ça, quand ce sont des questions de l'Est, il est toujours au premier banc. Au premier rang. Mais c'est le pays. Est-ce qu'il en a parlé? Zela Benale Kanden Zela au très contre Biloko. Donc, le Kassai central est coupé sur le plan rail. Alors, bien, on n'a même pas tweet. Quelqu'un va répondre à 21 000 obimisa kiwana. Comment Rosala Nageri, tu vas tomber au coin de l'eau à Mouké. Bon, tu ne seras pas voté. On s'est dit que Kassai central au lab. Cette arme, calibre 12, abandonnée le long de l'avenue Moulangula, a été découverte emballée dans un sac à raffia par un enfant habitant les quartiers Kigoma, juste à côté du mur de clôture de l'office de route, non loin du péage urbain dans la commune de Kampemba. J'étais à la recherche de barres de fer. C'est en voulant utiliser ce sac comme emballage que j'ai tombé sur cette arme et a eu peur. J'ai intéressé les adultes qui se trouvaient dans les parages. L'autorité urbaine, Martin Kazembe-Choula, en a profité pour inviter les Louchoises et Louchois à la vigilance. Nous demandons à la population d'être vigilante parce que toutes les autorités, que ce soit de la province ou des autorités urbaines, sont vraiment motivées pour éradiquer ces fléaux d'insécurité ici. Parce que c'est vraiment déplorable de découvrir une arme. La population doit être vigilante et surtout collaborer avec les services de sécurité. C'est l'auditorat militaire qui s'est finalement chargé de la récupération de ces calibres 12, en attendant les enquêtes pour trouver les propriétaires. Ata eloko moko eza na kati te. Amen. Papa, hakuna choix. Amen. Amen, Mujuma. Amen. Amer yo inalungula. Lukasi, Mone Botu, station Munene na Lungula, station service ya leta inakuwa kuya na retard mo Munene cha kuchoma bintu vyote leta mkongo para kusambu vyote Lukasi bintu Munene hivi Lukasi vile Munene haina na nani haina na moto ya kuzima nayo moto intervention Kongo mon pays. Tunaanza kusema no kwa sababu tunataka tunasema huyu mama masaki yote kunaona yuko hapa aisha kufungia watoto wake Mansaka asaenda kama tupe Mungu kwa tikana nikache ya bongo Tofa na telefone.
wapungule. Usifungule mula. Kwanza pole pole. Unafilma pole pole. Na explique pole pole. Kwanza filma pole pole. Kama ujishe. Pole pole. Kwanza batosha. Unafilma pole. Angalia hapa. Hata hivi mama leo sana. Acha. Batez-moi. Kwanza filma. Una filma bien ba filma que ça mon ami. Na filmer. Ouais, aibe na ndio. Ben 5000 francs huyu. Toka mbeba. Ekipe mo yake hii. Wando riba wewe makuta. Wanaweka msake ndani. Wewe kule shati mama mmoja na mama filmer. Asema wengine boa hapa. Filmer. Boa hapa. Wengine wewe. Mwa mfanye. Mchonga pole pole. Usasema Sema. Huyu ndio hivi sasa, huyu ndio riba. Pole pole kana chini. Kana chini. Mwe baba mwangu, hawa watoto walifanya nini? Mnaweka msaki. Watoto ndio pale. Mujibu walifanya nini? Mwikale pale wote pale. Hapa watoto wote waliingia masaki ndio nini? Tumseme sasa. Mama. Mwani banani? Hao watoto wanakuta msaki ndio nini? Mwe badada yake. Walifanya nini? Atuwe mama wafata. Waliiba makuta. Makuta ngapi? 25,000. Bana wapatia pinisho kwa hiyo masaki ndio ya kuiba makuta. Wewe mama kana mnogo wa ukanda yo mpe yao. Bandeko na biso awa toza na mboka ya Chibwaya. Likambo moko esalamaki na Kasai Central na territoire ya Kazumba, secteur ya Matamba. Awa toza na village ya Chibwaya. Tata oyo avandi oyo azosala basigne oyo aza tata moko akufaki depuis 1999. Papa oyo nde lelo aye kobika soki na 2023 toyebi te soki papa oyo awuti wapi, soki awuti wapi. Yango nde tozomona boye papa oyo ayaki afandi na famille na ye, makambo nyonso ezolekaka à l'aise. Toyebi te soki azalaki wapi, soki azalaki wapi. Sikoyo tozopublier, tozotiango na ba internet, Facebook, ba TikTok, bandeko na biso nyonso ba oyo baza na Kinshasa, ba oyo baza na Brazzaville, ba oyo baza na Lubumbashi. Bino nyonso botala kaka événement oyo esalamaki na mboka na biso ya Congo Central. Yango nde tozolakisa bino ba oyo nyonso baza mosika, ba oyo nyonso baza pene, botala oyo bino moko. Papa oyo nde moto akufaki depuis 1999. Lelo toye komona ye awa ayaki avandaki na bandeko na ye, famille na ye, bana na ye. Sikoyo mboka mobimba batelemeli ye po bomona ye. Bino nyonso botala kaka événement oyo asali. Oyo nde bato baye kotala ye. Bato baye kotala ye bangoyo. Bato oyo nyonso baza na Kinshasa, nazotindela bino botala kaka événement oyo esalamaki na mboka na biso. Merci beaucoup. Eza likambo oyo tomonaki tozopublier yango ata gouverneur, ata président na biso ya mboka. Ye moko azwa nani ba audio oyo ou bien azwa ba image oyo atala na mboka na ye makambo oyo ezosalema. Merci beaucoup. Tout le monde marché simis. Wanenu bajintantamila. Baribeza matu kwa bunyi. Bumbo kwa mumbu jimai. Echi munda mwa chisalu cha simis. Muri bari gwenanga yenu. Muri chisala munda mutu chisalu chifu. Tudibi mana lelo ni kamera. Wani tunuleja kwetu. Uri mwakala njiza. Watu kwa bunyi kachumbo kwa mumbu jimai. Kulimweta chance wakumona tokimu chisalu cha simsemu.
tana mubita anda mu munda mutu kamu ina bantutu yengo tutetu munda mu achisabcha simis mwabu vo rond-point mwabu ba ina bisage ki mwabu di basansu go menene baso kutana bimpa chisaluchi di munda mutu malgré mbato achira nzugumu munkachi mwa chisalu mwabu vo drapeau mwabu vo rond-point nene berbu muka il y a 10 ans 20 ans les rumeurs ne munyulo ka bwanu leja kwetu chisalu chief aba mantu benze foro ba kulenga chisalu mais le marché vide muyo salut petit monde mutu comme on a bantu to kuji déjà 11h bata ina ku 12h mais moi mutu salu mutu commerçant yo suminyem le makongo muchimo wani abubi ubika ibunji mweza nono moshe zuwa watu wa mwele mumu wala ubika ibunji mweza turika wili mwakushika kumpala kwa bashabano wani njiwa bani njiwa benga nashabulu bwanyi bwamu bukari watata mule ufila kokulise Chibela bela yango ndembwa musuni kitoko eloba baluba awa na mbushima eza na impact na ndenge ya kosakala te. Toujours na cadre ya kala inga kala technique jeune oyo nde asala mama na restaurant awa alambaka yango kitoko abanaka nanu kotumba yango après ya kati ba grande partie basukoli yango très bien basiemisi mbeli po il faut ezala na minu po ekata yango kitoko. Alors nous sommes à Rainbow. Rainbow c'est une société, une des filiales de la société MES. Ici on produit essentiellement tout ce qui est détergent, tout ce qui est savon liquide, savon en poudre. Et comme vous pouvez le voir, c'est une société qui emploie exclusivement des femmes. Pourquoi? Parce qu'elle prend la femme. Parce que pour cette société, la femme est une personne honnête. C'est une personne remplie de qualité, c'est elle qui tient le foyer. Et cette société a basé cette entreprise ou cette filiale sur l'autonomisation de la jeune fille. Elles sont de plus en plus nombreuses, jeunes filles mères, compétentes ou universitaires, à travailler ici dans la chaîne de production des détergents, des savons liquides, ici dans le cadre de Rainbow. Donc je tenais à vous présenter cela dans le cadre de MES, qui est un groupe qui compte en son sein plusieurs autres entreprises qui tenaient vos emplois, pas moins de 15 000 Congolais.